Mbote Balandi à Radio Télépuissance RTP. Merci Nabi que vous allez belé Bozolanda Bisso na tonga lelo to na moment na biso na partie à intervention oyo tozoka invité ya Shalom pour na kokabola makanisna par rapport à événement par rapport à activité talatina to poussa na sous pembeni ya mama 100 jours mama Malela Londi Esther intercesseuse mondiale mobondeli ya bikela munyoso ya mokili to yeko solo la makambo ebele oyezali koleka la mokili mais mingi to robeta masolo etali ba mama bobiki ba mama nde ba pesa biso pema ba mama nde ba batela biso 9 mois libumu ba mama nde ba bokola biso ba kolisa biso ba sukola biso ba nde ba lakisa biso ko tambola. Pourquoi to yeko poussa na parce que to zali ko poussa na pembeni ya mois de mars ezali mois où ezali consacré na ba mama mais où to zali komona na mboka na biso Congo na ville ya Kinshasa ezali kolekela biso rôle nini mosa jouaka rôle nini mosa nzamba ko jouer à moisi à travers activité to événement ya monene to benyango mois de mars surtout le 8 mars est-ce que yepé a organiser activité au etali ba maman yango letina to ekota la ye na kati ya église na moment na biso ya invité de Shalom et puis to resolana au etali Jésus réponse village des fois et si ka azali ko kamba ba programme zo le kandenge nini ba activité à mbaka jour nini to kolobela yango est-ce que année au père ko bima libanda pour la misala kaka ya nzambe to resolana nyoso wana mais maman na likambo to epena na tongo to ekolobela mambo etali tina ba maman talatina leleza mokolo ya suka le 30 janvier 2023 donc tout ce qu'on jour mo poto ta 2000 février yango to ekota la maman 100 jours to repese lisusu bonne année maman 100 jours. Merci Abron, bonne année, merci nzamba pambola bandeko nyonso yo bazolanda biso awa na Shalom Zambe oyo apesi biso susu pema apesi biso su makasi ndeka na lobaso na plateau oyo ya Shalom bomoninga awa na zawa c'est que ezana tina moko makasi na yaka pamba te na Shalom na yaka pona communiquer message oyo koki ko pesa bana nzambe lipa kwanga bamela chai donc voilà koza nanga awa na Shalom na memi sango ya kitoko pona mwasi parce que mwasi aza nyonso ndengo tikoloba mukona tozo tambo na papa londi tolobi papa londi atali ba mama atali tozo solo lazo ibsanga bino mama azo sala makambo ebele donc mwasi aza na makambo mingi azo sala surtout na kati ya mokili na biso to na société na biso basi baza na mukumba makasi ka o tikoloba ngo ke mwasi amemaka pema ya mutu so ko comprendre comment lobi bongo elingi ko laksa ki mwasi azozwa zemi wana eza mwana na libumu na ye so ko lobi alongola zemi wana c'est fini abaki pema ya mutu mais ce qui a gardé abateli pema mutu pe mutu abotami amona na miso abato donc ko laksa ki mwasi azana makambo ebele oyo azosala na kati na mokili oyo na sena moi oyo biso tozali en tout cas baningami o bozolanda biso naebi ke na sima ngonga tokokota na bozindo pona makambo etali mwasi pe nini pe na bongisi kolandisa lisungi ya molimo santo. Très bien, merci maman 100 jours on est allé introduction mais au regard na ozali koleka na monde entier au regard na ozali koleka na RDC particulièrement na Kinshasa maman est-ce que vous avez sous na esengo ya komona ba jeune fille bazokola lelo est-ce que vous avez sous na esengo ya ba maman est-ce que ba maman o ya kala na ba maman sika comportement na bango ezandenge moko tango zotala ba maman tango zotala basi tango zotala bilenge pour ça nous ezalaka nini avant tozwa le 8 mars maman alikambo est-ce que le ba fille à Kinshasa ba maman Kinshasa baza suskope ça lokumo bazalaka kala ba maman puta to lelo ba maman et komika ka koloba ya soni kitoko te na miso bato tango zomona ba maman lelo maman 100 jours et c'est ngono ezalaka nini komona ba jeune fille na ba maman. Merci Abron moi si aza mutu munene pe aza na ba valeur rebelle mais lelo est comme vraiment na perte na sens que moi si à lelo azal quoi moi si à lobité. Très bien. Donc différence c'est même na jeunesse ya lelo na jeunesse ya lobby. Tant ba maman na biso bandai kokola bazaki na modèle na bango ya kolata bazaki na modèle na bango ko tambola bazaki na modèle na bango ko vivre. Nga na ebi na temps wana ba maman na biso pe tanto kola donc moi ça kola que ça mopende na eli bandate. Très bien. Akola que ça jamais libumu na ni nzoto na ye. Si tout biso côté ya baluba ozomona ke nzoto ne komona na te et surtout mobali oyo akoyeba ese ki fa bala yo et puis avant d'en payer ba yo fona abima na ndako na bino o babenga kanga lopangu et puis apesi misolo mais lelo e koma nango mobali akomona ne nzoto a mwasi nyonso alingi komona et puis ya ofele pe na balabala basi bazotambola mitakala ngoma mukolo penza alati mwa couper ya muki azokende omona pe abani suko finance ko ekita déjà ça lati muki abani suko bendango
donc ozo comprendre ozo baté ba jeune baza wapi ba maman baza wapi ba koko baza wapi et ba nango susuté donc potanige na potanige donc et comme vraiment soni ya mwasi na kati ya mokili na biso yo mobimba eza vraiment pas si pe mawa mais soki lelo basi ba ko se comporter mabe tant to komona o comme yo eza ba mari de nuit ba kotinga o ba mari de nuit akoti oti ya balabala parce que yo moko zo tika nzoto no libanda o te kanzoto oyeba te okozo le kanana okutana nani même na ba taxi bis le to mona to komi na transport ya moto mais moi na moto tango amemi yo libumu eza lipolé les autres tout à moi na moto yo moko tolo na yo polé les autres tout à moi na moto siko yo moko ozu milimo te ozu milimo parce que yo moko zo mi kaba nzoto neza polé moto so akomi ko simba nzoto no ndenga lingi non elongo na zolo bela mi surtout elateli nde komi ya mabe makasi na bato yo bande ko na biso bana basi ezala ba maman même ya mikolo et comme vraiment soni pe mawa donc jeunesse na biso ya lelo na ya lobi ekeseli musika ki maman na biso ya lelo na ki maman lobi ba mo ba botaka biso en tout cas différence eza makasi yango moni na bongisi le 8 max ya Brown to meka koya na ko solola po lelo basi ba na ba problème ozo mona na bana mike ba komi o miom mwana moke ya 20 ans o bakangi na miom et normal te oyo azana nyokanka o azobe la sucre diabète soko remarqué lelo bana basi bakomi na ba milimu mabe lolenge moko okondima te même ba parents bakomi ko lemba bakwa ko batela bana na bango basi te bana mitu ezo sala sou bien te do mwana atosa papa na été atosa surtout ba basi bana basi surtout atosa papa te atosa mama te po asi ayebi okoleka même mama na bango ayebi asipa akutana mibali koleka na tata na bango donc bizali ya bana ko ba maîtresse ba koma na bango baba madame donc mabe komi tellement ya on a lobité nangolu ya nzambe ndenge molimo santo akaniselinga koloba non na tele makosala ba édition to kutana katana rendez-vous moko ba maman na ba poni kolote ba poni lingomba te moi si m'eximane azala catholique kimbangiste peva longo Dieu de noir église de réveil basi nyonso bazala to banda kosangana pourquoi na ti le 8 max oyo pona bi que le 8 max bato balinga loyenge mingi eza date o bana basi bazoka bazemi bamusu bazoka ba micro ba maladi bamususu bakutana ba poma ndenge na ndenge po bato bazaka na contrôle te surtout basio basalaka omona bakenda masanga na bango bakeiti voilà bato muziki bana classe na ba chéri ya balabala donc ezaka journée moko ya mabe makasi ozomona kolata ko tuliputo ya na problème te bo meza mwasi ndazi panzoto na epe malamu OK donc liputo ko la tango eza lolenge na biso ya africain donc to ko la taper modèle na biso mais le but est que faut la condamner na liputa mozana lolengo ko la tele lamba na yo oyo ko pesa limieme ya yo moko mwasi pe ba pesa respect mais ce qui bazo mona ozana nous autres nyonso tiki lokwa mikolo bato balata mi ba couper soko time ko voilà yango mona kata fumbwa mikolo yango na yango siko so temi na balabala ozo bate oyo mama oyo mwana oyo kulutu ezo ebana te siko elonga ekamusanga na mona bango na nzela ala banda suko benda mwa roba ngo zo benda abenda ka mwa kilo tango abenda ka mwa jip siko na eba te boluka nini elobi te po mwa si abala fatika nzoto polele na ebite mibali mingi pe na ebite mibali ya solo so monika mwa si abongo abale te amo déjà oyo alukila makam na ndako mwa si azotika nzoto polele azotambola mutakala déjà na balabala non mobali ya solo abala ete yango zo mona ke basi ebele ba poma obala soki ba yo mona bazolela kama manga ye bota elanga likambo batala ndenge nini eluka liboso mo fozo ngano pe na vie na otambusaka vie na yo ndenge nini makambo ezebele wana eloko liboso délivrance nanu ya mwasi fazongela ba valeur na ye bible lobi na mboka na yawe komba kozala te mwasi akosopa zemi akozala te bobala na bobota botonisa mokili eluka liboso to pambola déjà na libala mwasi nyonso aza na mobali ya vini parce que nzambe alongolaki mobali moko mokuwa asali nango pe mwasi moko donc mwasi na mwasi aza na mobali na ye mobali na mobali aza na mwasi na ye ata meme oza na célibat ya kindoki ya famille na bino yeba kati na Jésus ekokoya pokuta na mobali ya vie parce que tangama mariage mpona mwasi nyonso ya mibale ekomba kozala te na mboka nzambe mais lelo bikombo bakomi ya bona zo biso likambo kobota ekomi problème stérilité bana mike okomona même azwi libala ngo koyoka azobota te na mwana 25 ans aza mpoma kobota omona o ba miom o ba kiste o ba mbuma moko na libumu o aza na nyokankao makambo ekomi mabe makasi etiki basi ekomi mibali bazobota pete
ba problème ekomi mingi o ba lobi ba super me matiboy o ebeti calcule kitiboy est-ce que ba Abraham ba kendaka makamba ba super me wana jamais est-ce que ba kendaka na ba médecin ana kutu akendaka na hôpital asalisaka soko ba ido so bani balobaka wana donc babiloko wana nyonso non ngana nzambe na ngate yango to into combattre babiloko wana moi si fa zongela ba valeur moi si fa bala moi si fa bota moi si fa za nesengo pe moi si fa pambola yango to lobi chaque édition il y a parce que na pesi non thème on pesi non thème o eza première édition voilà. Banda et première édition thème nango ezali kolela ya moi si esila kolela moi si là et si là basi baolela mingi bazolela bana ba problème oh ndi balanda biso bo moko na moko azana na pasi na ye moko na moko azana likambu na ye moko na moko azomona limite à vie na ye bamusu bazana ndako mabala basepela ate mobali akipaka ete salaire te le côté azule bambanda tala nzela mulai avandika pona bana yango na bakopesa biso ba témoignage ozomona keza na basi oyo bazaki na ba problème bongo mais tango bayaki to sambeli bango to tei bango lelo bazwa kimia na mabala na bango ezongi lokola ba bébé mibale bazana ndako très bien moi c'est ko ipe ko vandi sa mobali ne kimia moi c'est pas ko ipe ko lité ndako na ezwa kimia ya to lobi ke moi c'est azali mobondeli azali intercesseuse ya libota na ye ya mobali na ye ba mama boya to sambela makambo ko bundisa bambandeza te olonga te bitumbeza ya molimo eza ya musunité okoloba o ya cheli mobali nanga zakara ngapna ke cheli soki nini yaya keba okobwa kele mbaso esa elote parce que mobali alango déjà bolingo kindoki mais ceux qui ont une prière oko récupérer mobali nayo donc tout ça na guerre ya molimo makambo na biso bana nzambe to bunda molimo eza musunité donc maman ya père de mobali naye o libale ekoti mobulu yakale 8 max ya bon tolobi chaque édition tokoza na rendez-vous na biso il y a 7 heures du temps na présence ya Seigneur 7 heures du temps na présence ya Seigneur et bando banda de 11h30 à 17h30 et ça 7 heures du temps na présence ya Seigneur chaque édition et bando salema après un mois toujours salaka ba édition wana to banda ko belela donc na lo baka soki moi moko eleki tozi moi mususu ko leka kuna kaka bongo et bandine le 8 mars ezo banda na tie yango première édition le 8 mars pour permettre basina no balonga loyenge to kota déjà na likambo ngo mais chaque mois peut-être to kotala nde molimo e bando kamba biso soki e bando tomber na ba mois oyo nzambe bando c'est to ba jour to bando ebisa bato mais e bando zala chaque samedi très bien. Il y a deuxième mois, na fin du mois nango kaka bongo to sangisi basinyoso ya Congo. OK. Obi bako uta poto ba futi ba billet baye, o bako uta Brazzaville, o bako uta ba Congo, bako uta Bandundu. Donc équipé église to sambela kawapi. Eza révélation moko nzamba pesi pona moi si a récupérer ba valeur. Eza moi si msozo landa biso azana ndaku, azana nyonso, mais azana kimiate. Et sengwezate. Ah mais azana mutuka, aliaka, azana alelaka. Voilà. Azape na problème face au peu paria kimia na ye siko muto ko pesa biloko nyoso ba kimia nezaka Seigneur Jésus-Christ mususu azana maele me musale ezate moi si mususu azolanda biso akolis aboti bana kitoko babala ate nyoso na fo ba solution ezala très bien donc to bi kolela moi c'est ça nini esila na moi c'est ça na likambu na ana problème na ana kana ye dona ba kanyoso oyo muto atela lobi pourquoi nga vi nanga boye oui Seigneur opesinga musala opesinga imbongo opesinga libala mena botate très bien nzambe voilà atala lobi Seigneur na moi si kitoko mena zo balate abi mais naza mayele mais comment na kozo musala te ko sunganga musoko mona ateka mais eloko te Bandinga msuba teka kabandi na 1000 akomi na 10 000 mais yo soko bandika na $100 au zéro ato che 10 000 ou donc bato msuba za na ba limite na ba réclamation. Donc, tout 7 heures du temps et permettre la délivrance et permettre l'enseignement et puis tu vas accélérer comme moko et kosunga ba maman. Donc, tu vas bon batandara mbeto ndenge nini. Ndenge ko ko ça. École mobi maman. Exactement, to ça makambo za na katebeni. Chaque édition eza na likambo nango. Wana to la kiste ko ba no to ko laksane batandara mbeto, to laksane moi ça ko sokola. Pour la sapende moi si peut propriété na moi si ko sokola ezala kami ba yeba kate ezana ngo foko la sape ba minga wando ya to la sibeni ko tcha moi kisi moi nini na mai pona ko bongisa nzoto na yo makambo nyonso ya bomwa si na yo donc makambo bandoleka ya makasi très bien to ko la sape ko lamba basi ba lamba te basi bele ba lamba te ko lamba ka muso la mbilo fumba chana mnoko te mais ça simple au moins mais bepi c'est zaka moko mais ce qui litungulu ala kaka tomate ala mais tant surtout lambia yo lambi ngana omona changement
mobali mosusu omona alia akati misapi mais pourquoi yo bakata misapi te eza simple donc batechnique tout bakolakisa yango mpo bamwa bayeba ndeni akozwa kaka Thomson abongoli yango ekomi moto azolia azoyoba eza nini comprendre ata galette apambaka okoko changer yango oyebi nga nasala même galette bolie bato bazolia donc eza na babiloko okosala mpe kochange mpe mwa déjeuner moko boye na ntongo mpe makambo so échanger yo oza kaka lipa wana okoki kozwa yango te batumbi ya koni wana oye nango kaka wana opesi papa kaka wana ye moko mikatela fufu yango wana mpe amikateli mosusu mpe alembi na avandi na azomona donc bamakambo eza mo ebele mama ezalaka mpe erreur ke mwana servi papa biloko to mwana mosala servi eza mpe baerreur bon eza baerreur soki vraiment loba mama azala azaki na baoccupation mais soki azali fasala yango mpenza très bien il faut ça parce qu'ils ont devant ya mwasi mais ceux qui que parce que sur basala kana mobali ba uti ba ye donc okuti basi batandi problème te okoki quand même kolandela kotala nyonso na foko ye bango mais ceux qui a ke oza penza na ndako vandi botikeli mwana musalo tikeli mwana wana eza sous normal parce que mobali azo mériter ba valeur na ye na ndako na ye na mwasi na ye na batu. Et bandi na âge ni muto ko assister na ba édition au âge ni bandi. Moi na nyonso à partir déjà à 10 ans. 10 ans. Oui bana biso ya basi ya lelo ba komi ko régler na 11 ans. OK. C'est déjà moi na régler a combien mois si. OK. Faut bola ki ça bon enseigner moi na comment komi battre na ba règle wana amonia on a 11 ans, amonia on a 12 ans. OK. Et puis lelo bana biso ya basi bazo beba déjà mingi na école komi ko bebi sabana au lieu que ela ki sabana. C'est comme maman et moko fa sala mosala ya ko veye makasi. Surtout baso bakenda misala na baso bazala komona bimba nda tonti ozonga pokwa babiso nyoso bato misala ozomona mais faut que ba lolengo kopesa ta 2 minutes ou 3 minutes ya kotanda kati ndako biloko ni kontaka makasi soko osala ngote mobali nyoso taza sangwa akoloba ya bon mobali nga lobaka sakana na mobali na yo libala te sakana mobali me kosala libala te boko sala ba jeune madame no boseki mais moment okutaka chemise wana ezaka salité esprit changé koseke pumbuki soki kazola mbelo kama tembela na mungu eleki na mato akama kaka mbali na to sekaka au changer très bien c'est que ezana lisano na mobile mais ça lisano na libala te c'est très profond on comprendre eza lisano na mobile mais na libala te na sala moko libala faut qu'on respecte. C'est très important pour besoin d'habitude belé les alliés spécial. On a bengango école des femmes. École des femmes pourquoi? Maman pesi ba révélation. Tous en mois de mars. Mois de mars les alliés koko mais alliés mois oyo batu bazala ka loenge mingi. Ba pesa ba maman. Mingi tout le monde a ba musique. Ba lati maputa bazo mela masanga. Mukolo wana bazeme kotaka ba malade yaka. Mambe belé sala mesala maka. Mon sali nzambe nzambe pesi révélation ya kosangisa ba maman nyonso. À partir à 10 ans mois na moisi. Ti likolo. Première édition ezali moisi kolela nao esili. Moisi kolela nao esili ezali lokolo école. Bakotangisa yo makambo ebele. Comment kobongisa ndako, comment kosukola, comment kovanda na papa, comment kobongisa ndako na yo. C'est très important. Yo zali musulman, ozali kimbangiste, ozali die de noir, équipé te, mais ezali école ya ba maman. Oyo révélation type Monsel Nzambe la prophétesse de Dieu maman Sanjo, Malela Lune d'Esther. Yango abandi première édition. Première édition kozala awala Jésus réponse village des fois na Bundi 88 na Bandal Bisengo. Arrête Chibango à face à qui marché. Ba bengi sibino de 11h30 à 17h30. 7h du temps à face Nzambe. Certes délivrance kozala, prière kozala, mais enseignement mnene kozala. Comment moi ça kozala, moi si à valeur. Balobi oyo azu moi si malamu, azu bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonheur on est à awa. Et le mois maman Sanjou, il y a un bengi biso. Tout bagnon déjà avant boé, dans mois de février, 10 mars, pour ba maman nyos bo bongama déjà bo zangate mokolo wana le 8 mars na Bundi 88 na 11h30 17h maman ko continue. Ya Bron pourquoi na 7 heures du temps? Na 7 heures du temps parce que na sengi rendez-vous moko na Nzambe. Très bien. Omoni Nzambe basenga kaye. Pe ba lukaka ye po atele masala. Oyebi ana soko akende na silote angati ka stérile. OK. Azwa ki décision ya kokota na silo pona kozwa rendez-vous moko na Nzambe. Tango solo ina Nzambe na batana ebele na kati ya sacrifice makambo échanger ki na minute. Ilo. Nazayika Elia lobaika lilo baka pamba. Na sima ana kobondela abi mwasi kende Nzambe na Israël ayoki kolela nayo. Donc ngai na osala kaka lokola Eli na kati ya silo. Tant que tu as 7 heures du temps, il y a prière, na simanga na kopambola peuple. Bas nyoso bakoyana bakozwa lipamboli na bango, oyo kosala ke tango bazo zonga, azongi na part na ye. Parce que Bible lobi na livre 1 Samuel, soko tali à partir ya chapitre 5 na verset 5 pardon, na chapitre 1 verset 5, okomona histoire ya Anna. Ko bima na ye na silo,
Bible lobi tango akuta ina mobali na ina ba période et sali ke anazumba la moko zemi abota ki Samuel et suka ki wana ta bota bana pebeli omoni ke abima na kati ya soni donc moi si ce qui a poussé na présence en Nzambe a ke penza na rendez-vous moko ya lisolo na Nzambe moi si a échoué raté jamais abima na soni akobima na soni donc ba édition et bando salema chaque deuxième mois il y a moi na biso ndeka toza pendant une année donc to bando za to lexi mois moko to zongi to lexi mois moko donc après ba 60 jours wana to bando za toujours na rendez-vous na biso je crois que to bando pesa même to sala mois publicité très bien oui bando permettre basi balandaka po ba ratarate édition wana pour bando za ka journée moko chaque samedi na banzi boyoki o tozo banda première édition ezo banda déjà mokolo ya le 8 mars déjà tokozala wana donc surtout le 7h du temps ezo permettre ils ont vraiment école tozana ba maté ebele pelo mona ina ba to bando sa ndeni ngalingi basi ba souffrir parce que mikolo comme défend bongo na banque kotali kelemba mais eza ba bon moi ba trouble oko kotali kelemba mais après okoki kozong c'est la baninga te komi problème oko defaper na banque après okoki ko futate okomi sur na problème je comme to lingi te na lisanga ya kolela ya moi c'est si là parce que kuna tozo luka ba valeur OK eza école ya moi sinon à récupérer ba valeur na ye onyo so bungisa nyonso wana Nzambe asi apesaka kala mais azo vivre na perte il faut récupérer yango je ko toloba ki boy édition soto sangani ngana tie 1 franc mususu pas na moyen tie 1 franc to sangisi ale to tomboli 3 basi to 4 basi to pesi bango bambongo OK mbongo wana to yebisi kendo sala mbongo chaque édition to bandolongole loko wana 3 mois si 3 femmes ata 4 ata 5 ata 10 kaka ndenge to komona mbongo soki bimi ata $10,000 to pesi bon et permettre ba mama basa tant to kozonga na édition moso to tunyo soki o matina mbongo wana eza ya yo mais to contrôlant to mona ndenge yoza ko sala po okoma na ba moyen o pesa pe maninga so makasi ko sala voilà to lingi basi balela te mama no so fa bando teka très bien o bazana makasi ya misala bureau to bondeli Nzambe to luki misala basala omundi to bandokutana o mama ngana zana moya ko sala mombongo to sungi ya ko sala mombongo ngana naza boy tozoluka ba solution to ko travailler na molimo pe na mosuni OK Nzambe akosalisa biso en tout cas ko rataka na ba édition oyo te oyo poza na makambo no ekangama to bondeli efungwami o pe makambo esimba kate to bandi ko soutenir ko makambo esa nini esimba donc to ko sala prière ya lisanga oyebi ke moi ça na force moko kondimate Marie alobi na Jésus ona masangesili ya na kasa libala kana abise masangesili Yesu abi moi si likamoni nanga ozomona ti même aloba ki bongo fallait qu'à répondre moi si fallait qu'à sala biloko mobo asepesa ka moi si c'est comme Marie azaki na ba secret abaluki abisi population abisi batu bo sala oya koloba na bino donc moi c'est ça na babiloko moko boy do yeba ikende na yebisi ata même afashe na ye akosala ngai pe nazaki na mutu pamba nazaki moteki mapa mais nazaki invitation na yaki kati na esika wana toza na Lubuzi biso toza na toba na Lubuzi na Jésus réponse Nzambe na Nzamba 100 jours Nzamba malela salelinga ya kokamo taka moteki mapa na coin mona zui mapa na chena mutu na bandi ko tamusa na bandako ko bo somba te mais Nzamba malelo a changer ngai bilo mo mona kande na komi a changer ngai penza en tout cas te nazaki ko vana na ndako moko ya mukuse mukolo mama kutu ayaka nazangu tunakitsa ko pesa nazuka mwe bonga moko na pesa mama pe ngunza me akoseka na ndako na tonka mama kei Nzambe penza saeli biso ya kokamwa ya minene en tout cas penza na lela lisusu te na Nzambe oyo nakoma mama mapangu nakoma na 3 mapangu mais mikolo pe nazosomba lisusu ka étage to lingi na biso su ya sese wana te nakoma pe na mutuka vina nga penza changer bino mo mona kaka moteki mapa azali kotambusa mapa na mutu ba Germain no bayebaki leto zali na Lubuzi bazo na ndako bazo ngunza maboye ngabi kaka Nzamba malelo lokola koti na ndaku na ngai na o changer vipe changer en tout cas na changer penza amba 100 jours alokota ngai na mabele atombolinga Nzambe oyo na kobosa na ete apesa mbai na musala na snel en tout cas azaka kaka na se ya nzeta fiki o mama lobaka avandika na se ya nzeta fiki na mwasi
sengle mo boya chocolat mais nzambe ya malela londi alokota musala na SNEL directeur P en tout cas nzambe zo sama kama kokamwa en tout cas mama nyonso naza kobengwa toza wapi yaka le 8 mars toza milulu ya makasi yo mama oke ona ke na bank na lati kwangi mundule oke kobina na bar yaka na kobina na nzambe ya 100 jours yo mama mobile no asalaka te yo mama ndo oza wana mpona kolelela nzambe asala mobile no grâce mpe ngolu apesa musala biso bamama nde telemaka mpona bandako yo mama naza kobenga yo mama nyonso to mobile asalaka te yaka le 8 mars na bundi 88 yaka tozobenga yo nzambe ya 100 jours akota likambo na yo tande nzambe akota likambo na nga okondima ngai mama na banda koteka mapa menga ye yoyo nzamba selinga grâce ngolu natika kuti koteka mapa nakoma mutaba depo nazongela depo na ngai shalom la pesi bino na sombote banyo so balandaka partout ngai ser ornela na yaka en église nazala kutu na zemi nazala ba problème elekelaka nga mingi na libumu ba mwana nga bota na malformation azali manque ya liquide eza na libumu grande sœur nanga memanga awa toya awa na bando bondela na côté échographie 5 fois 7e fois échographie nde liquide botama yango moko babaki mwana na balongola ye ngalo baka te na mobile na ngala boyaka na bai mwana ba kolongola ta kobotama bien quand to yaki na nzamba 100 jours toza na balari na zo na yaka na zema 5 mois na ba prière nzamba malela ba docteur échographie parce que ba tala boye liquide ezali normal bando za la ka manque yo boy sanga grossesse na yo fausse à presque na moya kata 2 fois 3 fois to landela mais yeba ko botano mwana malformation kozala ba malformation nga bi jamais na banda ko déclarer car mwana robota malamu lelo mwana akola comme na 9 mois azala ana 9 ans azala malformation te to comment on a maternité na kekuna balobi o robota na césarienne na zwa track ya mama o ezaka séminaire mo eleka na memara mama 100 jours na changa ngona libumu na ba kutu ngaka na sakane na mona mama o kana photo na che mzamba mama asana libumu minute mukie ba yo table ba centimètre et mati malama on a bota normal na leka sans césarienne nzamba sala ngangolu ebele nzamba sala nga makambo ebele ya minene lelo nazwa musala ayaka pe na fiancé nanga zara na musala te azalaka ba coup de main azwa pe musala awa donc nzamba sala biso makambo ebele esili nanu te ba témoignage ko ya pe ebele ko posebele ayo benga na ko benga bino nyonso ba femme nyonso to travail ka bozala ba entreprise na ba ministère tobi ka le 8 mars ezaka so to kutani kuna mamba leta to kendaka ba niangwe ba nini ko kenyangwe te to kelango pe mingi tozi pe le côté chaque fois to kendaka to liaka bangulu omeli ya mbalo yaka panza mama lela bozala ba problème ebele to sala ka to yebi ba problème nyonso renyaka basi bibali renyaka na kata misala bo yako lukanzamba 100 jours ngande ba benga ngana portefeuille mwana 100 jours ngala zamba mwana 100 jours comme yo kutu mwana malela na sa mwana malela boya ko mwana nsama malela o asalela nga minene akosela pe bino le 8 mars boya awa boya to kutana awa elongo na nsamba malela akosela bino pe minene koleka na ngonga ya 11h biso na stozale akino 17h nzamba akosela bino ebele Shalom shalom nazobengisa ba jeune nyonso étudiante oh nyonso bachoza diplôme oh nyonso basisi ba classe bo défendre misala ezate donc développement te changement te na bengisi bino nyonso awa le 8 mars donc na bundi 88 sur Bandal Chibangu juste so komika na kin marché o Bandal wana otali na ngambu na okomona panneau ya maman 100 jours donc biso nyonso toza na ba témoignage parce que nga na église au moins la mukie diplôme te donc eloko te nazweli diplôme awa nazweli certificat maternel awa nazweli diplôme te na feb donc nazweli graduat awa biso nyonso tona ba témoignage nzambo abikisanga nazalaki na problème na sein gauche nazalaki na bambuma na kati ebanda osenga basala opération nayaka epa maman mardi maman tala boye docteur alobi il faut baopere ngai et tout mais na bande kobanga ezalaki na bambuma ya mpisi ezali ya ovimba ezalaki pena na bambuma ezali ya ovimba donc pasi moyen te nakokolata te elamba boye te donc pasi ya kovimba mpenza donc naokoka te nalata elamba te donc nayakaka église na makasi donc nzambo oyo nayakaka epa maman mardi
na expliqué maman que non docteur gynécologue alobi faut ba opérer nga kuna obanga na bi na ajo ba opérer nga libele na balité na botité na tika na ba cicatrice maman bité kende nzamba rozana ka prière mukie wana maman salaka asalenga ka prière wana mukie na koti salle d'op malgré est compliqué qui mais donc maman déjà déclaré que nzamba rozana nzamba koti likambu na opération ele ka bien ti lelo naza bien donc biso no sotaba témoignage ya nzamba malela o na yebi ke esili na nous te poto boromona ngai suna yo témoigner susu o sunza malela osala Nzambe apambola bino, c'est très important. Ils ont un message pour la sensibilisation. Comme ça, maman qui première édition zali ko bandana Jésus réponse village des fois. Comme la ngozali école de femmes. Titre thème na ngozali moi si kolela na esili. Kozala le 8 mars 2023 de 11h30 à 17h30. O ezali école bakola que maman makambo ebele. O maman sans jour lobi mais bakozo sous prière ya ko bondela mais particularité milulu wana après un mois bandozala nini. Na kati ya milulu wana maman robanda promouvoir to ko propulser ba maman belé bazana talent ba maman belé bazana ba capacité osala biloko mais ba moyen des ozanga bango mais na kati ya lisanga ba maman bando sala mo cotisation $1 ba tali maman azana projet maman azana maele ba pesier abanda ko fonctionner maintenant ba rozonga sur na rencontre mususu ba bengi maman auto pesa kio au sein nango nini a progresser pour pesa baninga mususu courage ba kota bo moni ba école niveau ya grandeur niveau ya vision maman azana ngo oui lilo bezali délivrance ezali mais li papé ça très important yango sangisi yango alobi mwasi kolelano esili to komina suka. Merci l'équipe technique, merci na na linga na pesa numéro de téléphone 082 23 44 233 vraiment bobenga biso na 082 23 44 233 église ezana commune ya Bandalungwa otobengi Bandal avenue Bundi 88 arrêt Chibango en face ya Kin marché Nzambe nanga apambola bino ya Bron apambola peyo. Merci maman na sepeli makasi et puis ba maman nyonso totombeli bino bombu malamu pe fete malamu. Au revoir.